Abandozo ambongo, mais abongisi étoile wana. Abongisi yango. Quand le soir est venu, la Bible dit, Adam écouta kini. Ake kubomba na sima ya nzete azwi bakasa zipi na ngonzo tunaye abosana ki alia kiboma na tongo kasi ko supporter malili ya tongo mais ko supporter moïté parce que tango moïé koya et kausa yango tout ça est un enseignement et tango nzamba zoya na pourquoi Adam oza wapi Adam lobi na bombani po na zabolombo nzamba benga ki Adam te Adam adoza wapi po abunga ki place Adam ozalaki ayeba ki place Adam ozalaki parce que son nom c'est omniprésent mais alinga ki Adam a se situé na tongo na lelo toloba pour na récupération oza wapi mon frère ma sœur loka ko se situé nan est-ce que bon nzamba ozalaki nango ozinango kaka Adam a perdra ki sanctification peut-être yo otika ekobo ozongeli ekobo otika milangwa ozongeli milangwa otika via mibale ya bato ozongeli yango otika via bambiase ozongeli yango oza comparativement na mbwa oyo ali biloko asanzi pe azongeli apocalypse alobi dehors le chien sinon komikuta libanda lelo mikuti libanda mais ayena ancien multiplication a multipliaki lipamitano pe bisini bale 5000 personnes baliaki mutozo landa biso na moma oyo tika onction ya récupération dans le domaine de multiplication. Onction et récupération dans le domaine de domination. Babotolio onction et multiplication. Yango aussi bakabilo pour yamiki. Moto babotolio onction et multiplication. Pour simbelo kwa mune diko c'est un problème. Ako vendre na mboka o mbongo ezali. Azo vendre na mboka lokola États-Unis. Mais les États-Unis pour qu'il y a $2000, c'est tout un problème. Préserver les fidèles internautes bandeko c'est toujours une émission de Bino Webi, émission de Yambaka, toujours Bassani Nzambe, émission Oyo, tu libéras toujours n'a pas Jésus-Christ de Nazareth, Oazali Mokonzi, Kolo PC. Votre émission, auto découvre car Bassani Nzambe est mêlé, puis dans chaque Moussala Nzambe, ailleurs toujours une nouveauté, ou soit dans Makam Oyo, pour nous côté, ça toujours que Christ, Azam Mokonzi, Azali maître et à ta pièce circonstance, na canal ya Christ, des bisous, tout ça va Oyo, tout fan de l'élo. Tout ça toujours on a invité na biso to ko découvrir bango tout à l'heure to ko yeba nini oba mimi biso na plateau na biso pe eloko nini pousser bango toujours na kati émission na biso oza ya récupération pe to ko meka to découvrir eloko nini baso le blessure récupération oyo ba fidèle internautes partout bozwami na 4 coins monde pour tout me découvrir ensemble mais tout c'est ngana yo ce que za pona mbali biso okuta une émission oyo ba toujours ko cliquer na cloche de notification et enfin ba ko s'abonner et partager émission côté comme pour na monter parce que les émissions oyo kangola les émissions oyo ezo même vraiment le beaucoup ensemble partout tout soit yo mutoza na France oza na Belgique oza na États-Unis d'Amérique to pesi mbote place nous sozali pe sa famille mon mbote mais to sengi na yo pe to siple na yo o s'abonner pe o partager émission oyo merci c'est toujours votre présentateur je merci Bangando merci na bande ko nyonso oyo bozo komela biso pe bozo partager tous en besoin de commentaires na bino pour la émission oyo to yambaki mosala nzambe tozo découvrir tout à l'heure pe to tikila yetan pour na après en fait que tu vas confondre l'émission à l'émission. Bonjour papa. Bonjour papa. Bah fidèle internaute sur Zolanda on a 4 coins monde mais avant toutefois que tu passer l'émission à l'émission au kabana mama olambo comme ça. Baba katika jina la Yesu tunasema asante Mungu akuita na kuitika wakati tunapewa topamboli moma oyo mutu nyonso azola d'émission oyo le Dieu d'Haïti na bale mon père le Dieu de la Bible babeli babika bakangami bakangwa ba obamona kate bamona batato la loboko na yo na kombo na Yesu Kristo amen amen papa ba fidèle internet sur la non 4 coins monde présence na yo ebele bayebi mais ebele pe bayebité on se présenter aux anani au tuapi pe eloko nini evanisio na kati plateau na biso normalement merci beaucoup nga kombo nanga apôtre César Limeme na ministère naza apôtre na fonction naza évêque parce que nazo gérer ma église de réveil na kati ya mboka na biso par rapport na sérieuxité et na crédibilité yango bakulutu bapesaki biso responsabilité wana ya kotelemela ba église naza awa précisément na Kinshasa wapi nayaki ko implanter église Christ Revient toza na limité Forgeron donc na au commune Triangle direction R Congo ou bien na direction ya
Il y a Bishop Walesa, avenue Malunda numéro 3. On a des églises et ali, toujours Sambelawana, dans Hermekolo, depuis jeudi à lobby. Tobanda qui séminaire il y a 11 jours, ou plutôt la récupération de 16h à 19h. Beli Bazobika, Bakufimisu, Bazomona et Makabou Bele Zosalema. On a tous actuellement. Merci papa. Mais pourquoi vous avez choisi ce thème, la récupération? Merci beaucoup. Pourquoi tu choisir la récupération? D'abord, nakolo bate ke biso ne to choisir. Mais tu vanda qui? Nzambe. Azoye bisa biso na matoyi. Il est temps à kotisa mutu moko na phase ya récupération. Balobelaka récupération pour na moto oya bungisi. Il y a la différence entre la récupération et la rédemption. La rédemption est la téléphone nanga. Na bungisi yango. Mais tango na bungisi, mutu moko bolo koti téléphone wana ziango. Et komi yayi. Na zoleka na mon téléphone et pas ya mutu mususu. Mutu obi wezala ki ayo menga déjà na lokotaki. Yo bi nana besoin téléphone wana. Mais pour que ozo téléphone, lokola déjà mikutaki na maboko na ye. Il faut c'est la geste à couper c'est quelque chose. C'est cela la rédemption. Il y a un commun qui au départ, tout cela qui a Christ, tout cela qui est ensemble. Tu es qu'on se retrouve dans cela à péché dans ma boîte à Satan. Pour que Yesu wana tout son pas inaye, il a fallu foutre nous. Attendre si makila. C'est cela la rédemption. Mais la récupération. Et ça n'a pas on a bilo kwanate. Balobela ka récupération pour na mutu oya bungisi. Et ça n'a pas te belé bazola dabiso. Azalaka na charme, il y a quoi tirer mariage. Mais à un moment donné, à côté de l'anzela, mon balai mon a kaïté. Parce que balade c'est peut-être masque de vieillesse, ou est beau lié charme, il y a quoi tirer mon balai pembe naïe. Donc, moutoua bongo, il faut à récupérer charme wana de façon qui habite un mariage. Parce que il dit que les mariages sont honorés de tous. Na côté na kina ka moko ya mwana mwasi moko bongo. Mokolo moko na Nairobi na zotea na Nairobi la sala mediga papa na bombala bando résister ngate mais depuis kaka na bima na garçon moko apesanga $500 toye kotika na garçon wana ti wana mobala mona ngali sote zokande garçon a laté masque de vieillesse. Normalement il a fallu à récupérer charme naï pour que à récupérer charme il y a prière et prière. Et n'a pas prière, il y a ma dimension à l'écolo, tout ça là qui. Parce que mon tout sont encore semble la pour amour. Mais ma dimension, na niveau spirituel, c'est que c'est. Mon tout sous azala quelque chose bon. Bon go bando résister. Mais actuellement azole que ça fasse mon co. Pour que asimba $100 c'est tout un problème. Et comme on dirait à kota kinda kwa bunganga baby si condition. Donc azo traverser blocage mon kobo. Na pesa ngo toujours un exemple na de komo kona Lubumbashi par exemple na ucho tena église moko na Lubumbashi de moko ayi singa papa César c'est quoi ko sa pesa mais mudakika kidoko milango zinafungwa bitwa biendeki. Pourquoi? Parce que ye akabela mutu moko mbongo mais mutu ana zimbongo wana akia bloqué quelque part. Alors mutu bongo il faut qu'on imparte na onction. Il y a récupération. Parce qu'il y a l'onction. La récupération, c'est toute une onction. Et ça est pas quoi? Alors, on a prié pour les messieurs là. Tu as imparté la onction, il y a récupération, et vous me la quittez. Bon, ils ont dit à Bandi Kosala va voyage à Zabien. Donc, pourquoi la récupération? D'abord, premièrement, il est temps de la pour la récupération. Et récupération, balobelaka pona moto ya bungisi. Pour que na parachité, na zonga na kacha jardin. Vous savez, tango nzamba sali Adam et Ève a placé bango na kacha jardin. Après avoir placé bango, et cela biloko nzamba pesa ki bango. La première des choses, nzamba yebi si bango bo dominer. Adam il a fallu dominer pauvreté. Adam il a fallu dominer échec. Adam il faut dominer Yamanakata Zamba.
les preuves années que eza lion tende après ça Adam kombo ya Adam mais Adam da yebi sa lion ba kobenga yo le petit kalibongo et c'est mutu moko za ba pesi pouvoir ya ko ba pe ko kisame mais il y a un moment donné encore l'obé ko kisama li sauter à perdre pouvoir à perdre domination il faut récupérer nzamba yebi si Adam tu dois multiplier Adam azotambo na onction multiplication parce qu'il y a 4 chiffres fondamentaux. Diable a mis sur la des chiffres. Nzamba tike na chiffre moko za la kaya moto. Mutu na makasi na ye atambo la kana addition. Mais diable a soit soustraction, a soit division. Au cela qui na capital à $500, il y a $1000, il y a $10,000, mais éthiquement 300. Cela veut dire diable a soustrait. Il faut récupérer le niveau là. J'ai prié pour un couple avec Papa César. Tu as simba $100,000 loko la maille. Mais l'élo pour que tu simba des fils que 500 ou $1,000 et comme problème. On soit à multiplication à Botoli. Diable a tambo la gana division. Yango moni mabote bele kabwani. Ba pasteur bazo kabwani. Beaucoup de choses. Mais le Dieu de la Bible a tambo la gana multiplication. Ayebi si Adam multiplier yango komona mukolo yesu avant ici plus de 5,000 personnes ayaki na onction ya addition te ya division te tango zo pesa bango lipa mais aye na onction multiplication a multiplier ki lipa mitano pe bisini bale 5,000 personnes baliaki mutozo landa biso na moma oyo tika onction ya récupération na domaine de multiplication onction ya récupération na domaine de domination et la taille mais à un moment donné Adam, c'est pas pour les canadiens là. Adam a bondi ses pouvoirs. Adam a bondi son autorité. Nyonka a botoli. Na tongo na lelo. Ba botoli on suit en multiplication. Yango aussi bakabilo pour yamiki. Moto ba botoli onction ya multiplication. Pour simbelo kwa monnaie dit que c'est un problème. Ako vendre na mboka o mbongo ezali. Azovan na mboka lokola États-Unis. Mais les États-Unis pour qu'il y ait $2,000, c'est tout un problème. Alors na même mboka wana, ils n'a pas tout dépenser ba 200,000. Alors qu'on va en Europe, et c'est quand bato bazobika malamu, mais ya kobika ville lokola moto o yazobika na ba intérieur ya Congo. Parce que ba botoli onction wana, il y a multiplication. Mais si ka bato basala ka musala pe ba réussi, il y a ko travailler et musala ko simbate. Adam babotoli on suit à multiplication Adam babotoli domination depuis mukolo wana tango serpa aleki na nzela ya Adam olio banda kobanga mais Adam da bandi kobanga lui yonde la falo bangisa bandoki mais sorcellerie zo bangisa yo Adam ozalaki na pouvoir ya kwebisa nyama nyoso ya pembe na ye mais biloko wana nyoso kimaki Adam parce qu'il a perdu beaucoup. Mais il faut Adam à côté de onction et récupération. Pour que Adam à côté de onction et récupération. Les gens Adam ya ki bomana tongo. Nzambe oya banda pour visiter Adam na pourquoi katenenge bati musubateyaka. Il venait le matin, il venait aussi le soir. Pourquoi? Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Nakati, est-ce qu'il y avait des sacrifices? Les sacrifices du matin et les sacrifices du soir. Les sacrifices du matin, babanda kozwa bouc de l'éternel. Mais les sacrifices du soir, bana benzoua bouc za Azazel. Les sacrifices du matin, c'était Moïse, oyazoya na loi. Mais les sacrifices du soir, c'était la grâce. Mais Jouana, Adam pendant toute la journée. Nzambe oya mesana na ye. Nzambe a disparaître. Akoma qui absent. On a vu Zanganyo sur Mekozanga Yesu. Peut-être moto moko kwa la biso. Abandozo mbongo mais abongi si étoile wana. Abongi si yango. Quand le soir est venu, la Bible dit Adam ekuta kini. Akekobomba na sema ya nzete. Azwi bakasa zipi na ngonzo tunaye. Abosi na kiki alia kimbo manatongo. Kase ko supporter malili ya tongo. Mais ko supporter moïte. Parce que tango moïe koya et kausa yango. Tout ça est un enseignement. Et tango nzamba zoya na pourquoi Adam oza wapi Adam lobi na bombani po na zabolombo nzamba benga ki Adam te Adam adoza wapi po abunga ki place Adam ozalaki ayeba ki place Adam ozalaki parce que son nom c'est omniprésent mais alinga ki Adam a se situé na tongo na lelo toloba pour na récupération oza wapi mon frère ma sœur loka ko se situé nan est-ce que bon nzamba ozalaki nango oznango kaka Adam a perdra ki sanctification
peut-être yo otika ekobo ozongeli ekobo, otika milangwa ozongeli milangwa, otika via mibali ya bato ozongeli yango, otika via bambiase ozongeli yango, oza comparativement na mbwa oyo ali biloko asanzi pe azongeli. Apocalypse alobi dehors le chien, sinon komikuta libanda, lelo mikuti libanda ya bénédiction ya Nzambe à cause